Bandeko mbote na bino bana nzambe, bino muto mesana kolanda ngai. Na ye vraiment na lombango pona ko sala video oyo eza na titre ya ba pasteur, c'est-à-dire basali na nzambe bakoma kosalisa ba anniversaire na bango na bakati église. Baosalisa ba anniversaire bakosomba biloko balambi bomona ba mama bakalingi batumbi bakamundele bazala bakwanga bapilipili babandi kolia na kati église. Alors bandeko eza na kati ya Bible te. Bandeko Jésus-Christ azor banabino l'air nyonso que ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mende konangai ozomona pasi pona nini? Ozomona pasi pona olingi liloba na Nzambe te. Ozomona pasi pona lukolo zana liloba te, moyen o distinguer faux pasteur na ya vrai eza difficile. Alors, soko moni un pasteur, on va bengi pasteur, a salisi anniversaire de naissance na kati église, aza pasteur te. Soki yo yebi yebisa ye ke nga na lobi na ye, aza pasteur te. Alors bandeko, o eza makambo nzambe, eza makambo masekite. Soki yo za frère, to pasteur, oyo o mesana ko sala biloko ane na église na yo, olingi o contester, c'est-à-dire olingi ko boya ongazo loba, koma kombo na yo, sokoza frère, lobangai frère boye, sokoza sœur, obingai sœur boye, sokoza diacre, évangéliste, pasteur, docteur, komelanga titre na yo. C'est très important. Pour na Bible, odotangaka, eza kolakisa biso ba titre ya basali na Nzambe. Ministère ya frère ezalaka te. Alo bandeko, soko moni mosali na Nzambe aza kosalisa anniversaire de naissance na kati ya ecclesia eza kindoki. Soko moni mosali na Nzambe même asalisi anniversaire de naissance na église te, mais soki aza ko fêter anniversaire de naissance na ye aza mosali na Nzambe te parce que ayebi Bible te. Jésus-Christ étant encore qui 30 ans a fêté qui anniversaire de naissance na été. Tant a 31 ans a fêté qui anniversaire de naissance na été. Tant a fêté 32 ans a fêté anniversaire de naissance na été. Ti na 33 ans a okufa a tikala ki ko fêté anniversaire de naissance te. Mais si ko bino bozwango wapi? Tous les apôtres, ata apôtre mokote na Bible a fêté anniversaire de naissance na ye. Na Bible zate, c'est vrai que ba pasteur na bino balinganga te parce que ngai référence na ngeza toujours Bible. Bible sur la biso, tout ce que Jésus-Christ disait, il le disait selon il est écrit. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait aussi selon il est écrit. Donc ngai na landaka, il est écrit. Soki yo za mosali na Nzambe, toza frère ou sœur en Christ, kocha commentaire te po ba mona ke yo olingi komilakisa te. Cha commentaire koma kuna pasteur Bible lobi boye. Comme ça batu nyonso balandaka biso bakokota ba vérifier verset oyo pesi. Ngai na opesa bino ba verset mibale oyo eza na kati ya Bible. Bolimbisa na Bible ya lingala yango yo. Mais na lingala so nazo tanga ngo batu balobi na tanga yango penza bien te. Mais eloko mona ngo yebisa bino Congolais nyonso mwasi mobali même atanga te ayoka en français. Pour Congolais ya zoba zate. Congolais ya mwasi mobali oyo
Ce qui va en français, il y a yokaka. Bon, tokotanga verset ya liboso, na Genèse 40, 20 à 22. Tokoyoka sur les banini. Voilà, 20 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vraiment, bah, image de ça, moi, bien, te décommer les cambotés, pourvu que le message de ça, 20. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef et chanson et la tête du chef des panatiers au milieu de ses serviteurs. Il y rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. 22. Mais il fit prendre le chef des panatiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Oui. Oyo. Zela megaso kotanga ona lingala. Peut-être verset Oyo. Na komi yango. Na ndenge ya malamu mpenza te, mais Genèse 40 20 à 22. Sima ya mikolo misato ezalaki feti ya mbotama ya mokonzi monene ya Égypte. Ye asalisaki feti monene pe abengisaki bakonzi nyonso ya misala na ye. Abimisaki kapita ya masanga na oyo ya kikuku liboso na bango nyonso. Azongisaki kapita ya masanga na mosala na ye po apesa ye lisusu kopo. Kasi apesi mitindo te batia kapita ya kikuku singa na kingo pe baboma ye. Bandeko, na banzi ya lingala elobi biso clair. Awa batiaki mutu singa po baboma ye pe babomaki ye. Esalamaki bobele ndenge Joseph alimbolaki. Kasi kapita ya masanga akanisaki Joseph lisusu te, abosanaki ye. Alors, na lobi tozona verset mibale a bandeko na ngai. Verset mosusu na Matthieu 14, 6 à 10. Matthieu 14, 6 à 10. Tout en français. C'est vraiment vrai que nous avons bien été, mais tout le temps. Matthieu 14, 6 à 10. Bon, yango bandungai 6 à 10. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance de Rome, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. 7. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. 8. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. 9. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. 11. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. 12. Les disciples déjà vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Allô, bandeko. Bomoni oyo totangi na Genèse 40 20 à 22 batiaki moto singa. Bon, toye sikoyo na Matthieu
14, 6 à 10, bakati mutu ya Jean-Baptiste. Donc, bande konangai, na Bible, tozaka kana ba verset mi balé. Bible mobimba. Oezo parler biso makambu ya anniversaire. Alors, na deux versets wana balobi, la parole de Dieu parle défavorablement des anniversaires de naissance. Donc, Bible ezo loba makamama la mute pona anniversaire de naissance. Ba anniversaire mi balé batu bakufi. Na ba anniversaire nyonso mi balé ko na Bible batu bakufi. Donc, Jésus a kokaki ko fêter anniversaire de naissance na été. Ba potre pe ba ko fêter ba anniversaire de naissance na bangote. Alors, siko yo mosala nzambe, anniversaire ya yo mosala nzambe, ok ko sali sango l'église. Boze belé na ba rapport belé na Allemagne, na France, na Belgique, na Suisse, partout. Ba anniversaire de naissance ezo salama ti na ba Kinshasa. Mais bande ko nanga. Est-ce que Bible yango o sala ba anniversaire botanga kango to botanga kango te? A priori, un chrétien a kogi ko fêter anniversaire de naissance na yete. To koma ko mona kutu bato baza ko fêter ba anniversaire ya mutu akufi. Anniversaire o mutu akufi. Mutu wana le mswaza na nini na enfer. Mais bato awa baza ko fêter anniversaire na ye. Ndeko na ngai. Soko yebi lo baté. Obano bimaka neti zoba. Vraiment, obano bimaka neti zoba. Soko ken église. Lelo yo ba frère bazasa kuna bazosa ba anniversaire na bango basi pe, cela veut dire que tant ba yo ki mate ya esili kaka na kati église ba comme la fête. Tant moi si na auto mobile no ya na ndako tuni botanga na Bible nini a éviter. Botanga ki makamoni na église ayi ba yimbi na bango te. Parce que ba memi bango na distraction. Yana bengi na lobi eza kindoki. Aucune église on lokuta ba mama avanisi ba papa mususu, ba papa avanisi ba papa mususu, bazui bana bakotika bango pai mususu. Pai bakotika bana, soki bana mususu baza kona na kindoki, ali ba pesi bana yo. Ndeko na ngasa aucune église. Pai moi no minera avandi pai yo kovanda. So balobi no tika mona na kende pai boya kondi mama kamunyo sote. Mwana kwa yako zo kindoki na kati église. Ndeko tozoko mona lelo na ba veiller batu balambi biloko bakina ba église ba mimi ba biloko musu ba tiango kindoki biloko musu ba tiango ba poisson biloko musu ba tiango biloko ba be ba mi en église na ndako batiri kolia ba kesu na église ba mani kolia soki bozana moi verset biblique moko oyo eza kolobela kolia ya ba potre na ba mama kolia na bango ezalaki ndenge nini. Ils étaient persécutés. Babana on ligaba boma bango. Lukola babana ko kima ko boma. Babana osame na bandaku. Bakolia pe place wana po bazo ko kima ko boma. Paul kuna na batuna batomboki. Alors ce n'est pas Bible nous la biso que église eza epai mutoza ko yoka liloba pena losambo. D'abord église salamaka na idée ya losambo ya prière. Biloko wana muteko changer mwana nzambe. Po Bible le même so que tango yo ndimi Yesu Masiya comme mokonzi pe ombikisi okoti mbala moko na bitumba contre l'ennemi et le monde. Okoti na kati ya bitumba. Eza suma sekite. Alors yo siko yo otika na liloba bozo ko négliger yango kolia e komi na kati ya église. Côté kabilamba mumbungu ekoti na kati ya église. Basi ya ba pasteur bazo koteka ba wax ba hollandais ba super biloko belé ndeko so koti na église wana bima église ezali et pas mutaya ka yoka mateya pe ayoka pe prière. Soki biloko wana ezate tika église wana bima. Lelo yo bino bobani ko benga batu nyonso ba pasteur. Bomona mutu moko aza prédicateur yo ebite prédicateur aza nani ba mo benge pasteur.
bandeko boyokanga nazwi exemple ya France soki ba pasteur baza 3000 pasteurs tozaka kale muso moins de 12 et moins de 12 on a c'est à vérifier tant on a lobaka na tchaka mani ya monoko te mais il y a d'autres qui vont me traiter de vantard mais etali bango liloba na nzambe ebengami poto loba vérité. Tant on a zotala batuneti par exemple ba Marcelo ba Ifonge ba Denis Lesi ba Mukuna ba Kalambai ba Mbiye soki ba nani wana mais batu wana nyonso na tangeli ata mutu mwaza ni musala nzambe te batu nyonso na tangeli yo na tangeli bino awa ata mutu moko za ni musala nzambe te. Alors yo sikoyo oyebite yo yebite mais jour yo ko yeba liloba pas ko fando ba pasteur chaka ina raison jour yo okoyeba liloba basala nzambe susu na otala ye so ba bandika pa tant suna okoma même na kati te na kati na bi déjà que ça ne vaut même pas la peine. Tala mutuneti mukuna aza mutu moko il doit être exclu de l'église à cause si ma Bible est côté il doit être livré à Satan jusqu'à ce qu'il y ait aucune repentance mais il continue batu oba yebite na ki fanatisme baso ke na ba okota na l'église wana. Alors ndeko nanga yosiko za nani to mona mususu azo te ya awa wa basinya kubeta makofi banini me batu basa ko landa ye. Alors tangu yoza zoba ya muto yo ayebi liloba te ezama zoba eza na kati ya Bible o babengaka insensé. Alors bandeko nanga namoni nasukisi na likambo ya anniversaire de naissance na pesi mino ba verset mibale na Genèse 40 20 à 22 na Matthieu 14 6 à 10. Donc la Bible parle défavorablement des anniversaires de naissance. Ce qui est un verset biblique oyo iko contredire nga to verset biblique oyo tokoki ko edeba na nzambe tiango na commentaire na yo ekozala malamu mingi. Alors yo soko omoni peke ngai na lobi mabe eke omoni ke ko komate oko benga ngai na telefone nanga ekozala malamu mingi. Pona bato baza en dehors ya France 0033 6 51 03 90 89. Pona bato baza na France 06 51 03 90 89. Na bandi bandeko boyoki ndenge na lobi soko ke na église okutani na mosala ya nzambe to ba frères et sœurs à Christ baza ko sala biloko wana ndeko bima na église wana parce que eza secte, voilà eza secte eza conforme na parole de Dieu te. Voilà bandeko eza conforme ce n'est pas notre doctrine. Na banzi soki to tangi mbango awa na Galate soki to tangi voilà soki to tangi mbango na Galate 1 yokane balobi Galate chapitre 1 verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Ce que vous avez dit, évangile, ce n'est pas notre doctrine. Donc, aux autres landa mosala nzambe o babengi maudit. Église eza même pas et pas ya kosalaka mariage religieux. Église eza pas ya kosalaka mariage religieux te. Na Bible eza te. Verset moko zotinda mutaka kosala mariage religieux na Bible eza te. Soki yokanisa kelko sali mariage religieux na kati église ndeko ne lola détrompe-toi na Bible eza te. Mais lukola eza makambo nzambe na koloba na bino te soki eza péché to péché te. Pasteur na bino ndi akoloba na bino. Mais na Bible ba musu ba regeta ngai na sala mariage religieux te. Mais mariage religieux eza Bible te. Mariage eza reconnu religieux na kokeni na mairie. Kokeni na mairie eza pour enregistrement. Jésus-Christ a été enregistré. Soko tali na te yango na ba vidéo na nga bomona na tia ba verset nyonso parce que nga na tia toujours ba verset pona et biso. En tout cas merci ba na nzambe na tiki bino nzambe apambola bino
bokozwa pe mosusu bokomona pe mosusu eza koya nzambe apambola bino kala te merci merci merci